Ben voilà, chers internautes, partout dans le monde entier. Voilà, nous sommes ici à Bézon. 68 rue Émile Zola à Bézon chez Messier Franck Poutou. Franck Poutou, donc voilà, a organisé qui soirée biffée à volonté. Soirée biffée à volonté. Ngana bino toko tanakati. Tomona nenge ambiance et les caca awa na restaurant FM chez Messier Franck Poutou. Voilà, bien. Ça c'est la vie, vous allez bien ça va. Ah ouais, si si.
qui aura voté. Bakalula na mata bufatu. De passer ma belle, ça c'est ma caste avion. Nasina sengi na kaboli. Nazamba nyaloka sena sengi na kaboli. Nazamba papa na zanga foste, nazamba mama odike. Natikala na kaiba namba, natikala na makosise. Oyama paranamba, bambana zanga yata bufatu. Tikila kola vega na maboko avaya. Zelani asama kome mangana kone na hai. Antana kufa antana bika tamu. Antana moi antana mula sheri. Nazama batika sina sengi na ngari. Jeli tujile tokoni na sheri bibela matana kola. Fomba mui. Biza metina seze na mama sambe la noki samba de la kayo mama papa loma oh mama Claudine ya papa loma président Mave Mike aïe c'est bien vouloir encore et toujours. Ah ouais, Chanel. Si moi sous la chambre mona. Nasali sembla na la pongi ete. Nasali sembla na kakamiso pongi mona. Yamala yana meto mona te pardon. Mona tozua na pasie. Mona teluka na abandona. Natozua na bokoko lelo lide obomaye lelo konyo pesa ye samba yosamba kasa ayazete matakapo yamuba kweza sumana sumana pesa na yamira kakona yoko I'm
Bobo le chef d'entreprise. Tanakama mokalingaka epai ezali fongola bolingo babicheza na boko na yo. Avonzalanga mabebaka sheri enalingaka ntango na bise moyiba nga nazosufri kutwa asambale mbongo na ntango ya kolinga kokaresi akoma ndenge na ndenge ozokenda na makala toko ya kokomisana bwanye chantal esale samosalanga moto opesa ngai basantima opesa nga tateza opesa ngai maboko kasi nato akokarese zambozanga kopesa ngai Toko mama. Sabe pressão da mão Jeannot Marco, bijoutier international.
Merci maman ezalaka te boye sosokoke twanisa moke boye olosobeka kokanisa moke boye
Sudan,
tonton. Tonton de Dudu Stone. Tonton de Toast. Voilà, salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Bichan Nkim, soldat de la presse européenne, soldat de la presse congolaise, toujours à la recherche. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes venus ici visiter le restaurant FM chez monsieur Franck Poutou. Franck Poutou Oyo a organisé les lots soirées buffet à volonté ici à 68 rue Émile Zola à Maison. Donc voilà, je suis avec Montréal, bienvenue Ngoï, les professionnels, donc accompagné de Grace Kazi derrière la caméra. Donc là, Toko Tanakachi, vraiment tout le monde a une soirée buffet à volonté, Ezoleka, Awa, chez monsieur Franck Poutou. Donc restaurant FM, Baïnyo Sobalina Rolia, Baïnyo Sobalukaka, Babima Weekend, Baïnyo Sobaluka, Bandoa, place Bandoa, mon propre, Nabango, restaurant, Yakitoko avec sécurité, qualité, classe. Awa, chez monsieur Franck Poutou, restaurant FM, 68 rue Émile Zola à Maison. Voilà, pour ne pas beaucoup monopoliser déjà ma parole, dans Olinga, Toko Tanakachi, Tomona, comment ça se passe, et puis ton micro solo, Bandeko, Obayaki pour la première fois, na soirée buffet à volonté, Toyeba, Basepeli Nango, et l'équipe Nengenini, Toko solo là, Nabango. Donc voilà. Derrière la cam, bienvenue Ngoï, Mema Bicho Nakachi, Tokota, Tosolola, Toyokana Bandeko. Et je tiens déjà à vous signaler le seul et unique, le véritable code, Yaouli Moucheni, Alinga Gazala, invité surprise pour la soirée Lelo, mais à Kozala, Nambala Sima. Donc voilà, Oezaki déjà, première événement ou première soirée Oyo Venabiso, Franck Poutou a organisé déjà pour l'année 2024. Voilà, Toko Tanabiso Nakachi.